pona kokanisa na yo na likolo bawana se pona kati ya motema nanga je connais que c'est l'amour Zambo ya ndima komikaba komipesa mobimba mokonzo ya bongana nyonso oza nyonso motu ya nanga mokonzo ya bongana nyonso oza nyonso ya motu ya nangai balandi ya chaîne na biso Océan du Congo balandi ya émission na biso to sambela elongo mbote 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 o mabota la bino lelo kolo asali biso ngolu ya komona na liboso na yo ya na ngoka ngolu ya na ngoka ngolu leko bolukela nga Moïse matuta te ayembela nga nzembo moto lokola ngai nakoma kote ya eza nini eza ngolu euti na Nzambe baba lokola ngai nazwa makasa kotanga Bible bato bayoka kanga eza ngolu euti na bolamwa boye nakobosana te bolamwa boye nakobosana ata mukolo moko te ngai motoyo moto na milangwa moto nekobo moto pamba Nzambe asalanga ngolu nakoma mote aka ngolu yango namonaka ntina komikumisa na se na moi te po yaka ngolu bien aimé tozosola lisolo moko na kati na Bible na andaki ndeko moko koloba le Saint-Esprit a captivé ngai a saisir pensée nanga pona makambo. Nombre chapitre 13. Biso tozolobela Nzambe kopesa biso mayele pe ngolu ya kolobela ane ona église o Nzambe apesi biso makasi to diriger mission mondiale la gloire de l'Éternel Nangaba na Kinshasa tozolobela ane aussi les changements sujet ya ane mobimba eza le changement et yango la linga kito sola lisolo o nombre chapitre lango 13 je lis la parole de l'Éternel tolobela nombre chapitre 13 1 tina 33 mais tolobela ngo na deux émissions. L'Éternel parla à Moïse et dit 1, 2 envoie des hommes pour explorer. Je m'excuse pour mon mot. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que j'ai donné aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chaque tribu. Pardon, de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Péran d'après l'ordre de l'Éternel. Tout homme était chef des enfants d'Israël. Voici leurs noms pour les tribus de Ribin. Chamois, fils de Zoka. Pour la tribu de Siméon, Shafta. Pour la tribu de Juda, Caleb. Pour la tribu d'Issachar, Jigua. Pour la tribu d'Ephraïm, Osée, fils de Nun. Pour la tribu de Benjamin, Palti. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sod. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi. Pour la tribu de Dan, Amiel. Pour la tribu d'Asser, Setou. Pour la tribu de Nephtali, Nashbi. Pour la tribu de Gad, Guel. Pour, voilà, 16. Tels sont les fils des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna
a osé les fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qui est, et le peuple qui habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. C'est que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, si ce que sont les villes ou les habitants, si elles sont ouvertes ou fortifiées. 20. C'est que le terrain, s'il est gras ou malgré, s'il a des arbres ou s'il n'en a point. Ayez bon courage et prenez les fruits du pays. C'était le temps de premier raisin. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tchi jusqu'à Rehoboth, sur le chemin d'Amat. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où ils étaient Aïma, Shishia et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoa en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ces lieux le nom de vallée d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils firent des retours de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Ils arrivèrent, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'ensemble des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'ensemble et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voilà la première partie, Yango Ol. Tolobi, année Mobimba, Dieu nous a fait grâce. Yakolobela sur les changements. Soutem Nabiso Tozolobela, Eza, qui est ensemble avec toi cette année? Nanyaza elongo na yombula oyo. Bien-aimé, Nzambe akutani na Abraham na Genèse chapitre 12. Alors bien il va attendre de ton pays, de ta patrie, il va vers le pays, je te montrerai. Papa, tati, patati. Abraham a obéi à la voix de l'Éternel. Atiki, Akei. Nzamba lakisi yemboka. Mais nkolo koyebisa Abraham. Nkitani na yo bakozala bowumbu. Bakosala 400 ans bowumbu. Kino na kozongisa bango na terre oyo. Bakozonga mukolo iniquité ya ba Moreye. Ekokoma na suka. Ekokola. Les enfants d'Israël baké na bowumbu na kati n'Égypte. Ils ont fait 430 ans. Dans le koki, Nzamba kutena Moïse na lolengo ngano toyebi. Dans le kutena na kacha bushwagda apesi Moïse mission. Il confia na Moïse mission. Bien-aimé, dans le confier Moïse mission, Moïse accueille a délivré Israël na boumbu ya Pharaon. Dans le liban na boumbu ya Pharaon, baké na désert. Oh, désert ezalaki le chemin par lequel Oyo Nzambe azomemela Israël pour Nzambe a atteindre objectif na ye ya kokotisa Israël na Canaan. Par rapport à d'autres interprétations bibliques où il y a
Soki désert ezalaka te. Bien-aimé, Israël bengai bazala bato bitumba te. Soki désert ezalaka te, bien-aimé, Israël bakoka komikitisa te. Le désert en quelque sorte pour nous eza école nzelo nzamba so memela biso. Oh, oyebi na kati na désert de mutayemba. Oyebi na kati na désert de mutalelaka. Na kati na désert de mutakomaka. Ah, papa sipe minyoko elekie. Na kati na désert, na kati na désert, na kati na désert. David a mis du fond de la détresse, du fond de la détresse. Alors même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, na kati na désert, bo baza makasi tende batikaka. Ngana yemba ngonde tozaki na bomwana baka. Okoito tikiyo kidiba. Na kati na désert, ne le diable a tchara biso. Oh masa masoyo, oh masa bunda kate. Ba komi na désert. Nzamba bino, et quand le moment n'a porté changement na kati ya libota la ngai. Ba longwa, kolala kalala kasaela. Désert esika moya kotonga ndako ezate. Zelo na zelo moye kobeto na nzoto butu na nzoto. Nzamba lobimbo na désert cuisine ezalaka te. Asala likolo cuisine pe boulangerie esika lamba man. Aye kosala mopepe serve lokola na restaurant ememeli bango kai na désert. Désert esika ya pasi. Désert esika vie ya mutu eza kokola. Oyebi crayon tango alekaka na désert soka yebi so paso ya yoka ko comprendre te. Pourtant ba osomba crayon ezaka ba mona songe te. Crayon fo leka na désert akota taille crayon. Alors taille crayon zo pesa ye forme. Matu samola yemba sala nanga oyelingi onkolo. Pesa nanga lolenge bongi nanga. Désert. Bisiko batu. Et Simbakate, na désert. Bien aimé, désert est ici qu'on zamba bukaka biso. Yango mona lelo ba tebele ba leka na désert te. Ba okoya. Ba tebele ba leka na désert te. Ba vie sobeba. Israël va comme na niveau nzambe a se décider à changer vie. Ba longwa kolala kana ba tante, ba koma na ndako. Abi Moïse Tinda Batouba qui est explorer Mboka na Kana. Qui est ensemble avec toi cette année? Nani aza elongo na yombula oyo? Nani? Ozana nani? Ayebisi Moïse. Pona ba chef. Il y a chaque tribu. Ah, c'est que nous devons comprendre que chaque tribu, il y a Israël, il y a un pays. Chaque tribu, il y a Israël, il y a un royaume, il y a un roi, il y a un prince. Balobi pona, kopona n'importe qui te. Kopona n'importe qui te. Nani angwaza ensemble na yo. Moïse a besoin de n'importe qui te. Pour pas kene. Pour explorer Mboka na Kana. Dieu l'a envoyé avec précision. Zoba chef. C'est-à-dire des hommes capables. Baoba yebi. Mais na katia batouane. Moïse a vu garçon mokomone Osé, fils de Nun. Tant Moïse a vu habité. Yope na salomar ke nangai. Na chazé au combo. Olongo Osé, okomi Josué fils de Nun. Et c'est bon à côté. Josué comprend que na katia bateau ngazui. Na katia ba prince on ngazui. Na katia ba principal ngazui. Il y a un homme. Oh, on a déjà qu'un homme. Ensemble, on a un homme. Alors, on va combattre aussi. Comme on a combattu, je suis. Les diminutifs de Christ. Les diminutifs de Yehoshua. Je suis.
Yoza ensemble. Yoza ensemble. Moïse a tindi bateau bakei. Basali 40 jours. Je pense que tu vas faire des missions. Parce que les missions qui ne pas va explorer Moka dans Cana. Année où il y a année à Tinda. Il y a année à Tinda. Tu vas explorer. Tu vas explorer. Ba monde. Bata mutu ko lingo sombati. Batu faut explorer. Bata moko lingo kendet. Batu faut explorer. Bata makambo osala. Mulo ezane changement. O ezalaki te kozala. O ezalaki musiki ezoya. O ezalaki makasi ezokoma pete. Ane ya changement. Mezo sengo zana banani pembena. Malgré qu'il y avait les 12. Les 12. C'est les 12 tribus d'Israël. Les 12. Jésus appela les 12 disciples. Et me met la bango kaina dessert. Les 12. Et les 12 là. Des batoubaïbi secret. Il y a ma kamboueko salama. Parce que nous explorer Mboka. Tant que 12 bakenda ko explorer Mboka, bazo ngakana elembo. Bayene elembo, des personnes ba memiam. Bayene elembo. Au moment la deuxième émission Otorosala, il y a qui est ensemble avec toi cette année 2. Au moment la réponse là-bas on t'a ba pesa. Le autre l'action qui ba kena émission. Ozananan. Vous avez encouragé vino, vous avez découragé vino. Wana bato bazo tindoka na buzo bato za bato bazo banotika mabe. Wana bato bazo encouragé na mabe ozosa, toza bato bazo banote makambo seza mabe. Ane o eza ane akoza na mutu nyonso te. Ane o eza akoza na mutu ako apporter un plus na kati la vie na yo. Nani yango aza na yo ane o. Moïse appela les 12. Mais parmi les 12, Azwa Moko a changé comme on a. Et le mot osé est commis Josué. Et Boyebi, imaginez la suite. Il y a Josué, Azarakinai, Akomakinai, Nzambasalakini, Ozananai. Autant pour la Kananai. Olia Kananan. Qui est ensemble avec toi cette année? Bible dit les mauvais compagnons corrompent les bonnes mères. Qui est ensemble avec toi? Je parle au leader. Bana bazo zingayo. Président. Bana baza pembe na yo. Pasteur de l'église. Bana baza pembe na yo. Yango comprendre que l'église ezalaka na ba problème na ba fissure. Est-ce que tu kozalo comme maman Moïse te? Maman Moïse a tongeli Moïse arche. A tongeli masuwa atiango na maye tambola. Mais akamati biloko atie na kati. Pour mon peuple libande kotate et tout à Moïse et tout à moi na te. L'enfant est dans l'église. L'église doit couvrir l'enfant. En fait, que nous mwana ozoke na mukili. Oh, mwana tout na mabete. Hein? Mais dans l'église, et tika ba fisi. Les deux églises et le moi nzambe comme bien privé à mutu. C'est mon église, dans mon église. Non, 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 non. Personne n'a la vision. La vision, c'est Dieu qui en donne aux gens. Nous ne sommes que les animateurs de la vision de Dieu. À cause il y a yo moko ba benga au visionnaire ndi obebisa makamo. Oh, la vision vient de Dieu. Na lo ba moi ça za moi si nga pona balai na mboka. Bana baba na ngai pona bota ba ona moi si na ngai. Ndako eza ndako na ngai. Po eza ya ngai. Mais église yanga ni nzambe. Nzambe akolo ba lelo sango mokonzi logwa atie mutu mususu. C'est son église. A changé Kabatou d'égalité. Qui est ensemble avec toi cette année?
qu'il apporte dans ton ministère? Qu'est-ce qu'il apporte dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a malade? Fais-il quelque chose dans l'intuition satanique qui te l'a makamwanzambe? Qui est ensemble avec toi cette année? Qui est ensemble avec toi cette année? Moïse Azaki na 12. Okomona ngai ba yiko trahir. Jésus Azaki na 12, mais Judas Azaki na 4. Jacob Azaki na 12. Ribe akomaki mbanda na. Yo zawa. Oza na nini? Oza na nani? Oza na nani? Toko sambela. Ane a changé. Oza na nani? Tango yango yo. Tango molimo. Tango mafuta. Tango bikamwa. Amina sembola loboko. Sembola loboko na yo. Sembola loboko. Ane oyo ngana mona yo. Sembola loboko. Na desege na umeli pemingi. Tele oui et la mène. Le oui et la mène. Nani, nani, nani. Osana nani. Nani, nani, nani. Nani akufa ponga nazwa bomo ya sika. Nani amona pasi ponga nazwa ngolu. Nani azanga ponga nakoma moto abozwi. Nani, nani, nani. Ofongola porte na mer rouge bato. Bakota pe baleka Amina. Yon des spécialistes ba porte zanga ba kleba seri na mai. Pena bami. Osala likolo cuisine pe boulangerie esika. Olamba mane Amina. Osala mo pepe seve lokola na restaurant. Ememela bango kai na désert. Osana nani mula oyo. Yo pe muto za na ngai. So na tindi osala makambo olingi. Po ndimi ko za na ngai. Seigneur Dieu, merci. Father, thank you. I love you, Father. Oh Nzambe, oh Nzambe, oh Nzambe. Nazotala moto pamba lokola nga moto azanga tina ane loko malonga te na sena moyo. Moto bachela poison ba yebi ka kokufa lobi. Me yo zongisa na vie po pesa bongongo loba po bato ba yoka yo. Tika vie na biso esima mepai na o. Nzambe merci po ano eza ane ya changement. Na lingi nzambo sa biso ngolu. Oza na papa na kati na biso. Na kombo na Yesu Masia. Ndeko nanga tozo bondela elongo na yo osala shwa bato bakoza na yo ane oyo to bondela kombo na Yesu Masia. Seigneur Dieu, mbula o Yesu Masia pesa nga bato o Nzambe bakoyoka ngai. Bato bakomemanga na déroute te. Bato bakopesa nga ba conseil ya mabete. Amusa no sala bato bakoya te Nzambe po ba boma vie na ngai. Bato bakoya te po ba bebisa vie na ngai. Bakwesa nga na ekobo, bakwesa nga na koyiba, bakwesa nga na mabe. Bato bakozongisa nga na Egypte te. Nazobonda pe po na bandeko na ngai. Mbulo opesa bango bato bo bakozala ensemble. Tozana nani ane o, toana nani na bato ba décourager kabiso, to na bato ba pesa kabiso makasi. Yondo za Nzambe solo. Kamba mael na biso kapoza papa. Tika kombo na epambo na maliko na nyonso na kombo na Jésus Christ ndeto bonde la kiboye. Seigneur Dieu merci parce que télévision ezala batangu nango. Tika kombo na epambo na maloba o.
C'est la deuxième émission. Combo na Jésus-Christ nde tobondi. Amen. Nzamba pambolo place ozali na mikina poto awa bisika nyonso ozali. Soki okosepela tochaka numéro po benga soza un problème poto sambela tan. Sala kwa bandeko bazosala nzambe. Ngai naza magicien te, ngai naza faiseur ya miracle te. Le faiseur de miracles c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ on andimela yaka omona. Yaka oyoka, yaka tamusu Yesu akobikisa yo na pasi moko. Soko zongo benga biso numéro na ngeza 09 98 74 29 07. Okoyamba nga moko révérend Didier Lompinga Sango Mokonzi. Sango Mokonzi. Que mon Dieu. Que mon Dieu. Numéro na pesibino yango waneza na kati na WhatsApp. Yangwaneza na kati na Instagram na nyonso soko za besoin nanga na Facebook naza na page nanga je vis rien que par la grâce de Dieu et Didier Lompinga kaka ozwinga tika nzamba lola apambula bino yo sepeli na mateya oza posa Yesu nzamba za yo bayo.